Karine et les garçons. Épisode ya Karine et les garçons. Namoni ekowumela ndenge moko na épisode ya Hélène et les garçons. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Karine Mokonzi la baronne, autorité morale, mama YouTube, icône incontournable, lelo yo, Karine Mokonzi et les garçons. Épisode elengi ezo continuer ebandi lelo te bino moko boyebi l'épisode ya Karine et les garçons soge banda kan. Antsambelaga mokili oyo en tout cas eza penza elengi. Oyo nde eza réalité. Karine Mokonzi et les garçons. Oyo eza équipe nationalité. O Karine Mokonzi et les filles avec leke chomwana. Mais oyo ezali Karine Mokonzi et les garçons. Aïe, 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 mokilango, en tout cas, ezali penza elengi. Aïe, aïe, elengi, Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando, na ba randonnette. Bote batoyo, balingaka, rando, na ba oyo, balingaka, rando te. Bote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote bana mike, na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko liboso ya kobanda nakanisa bino nyonso bozolanda video oyo Karine Mokonzi auto beta direct na kata château ya sika. Soki botali elongi ya Karine Mokonzi azali pal. Ndengwana te botala misu na ye, botala elongi na ye, botala modèle ya suki atie na mutu. Karine Mokonzi aza yete. Pourquoi Karine Mokonzi? Pourquoi Karine Mokonzi aza yete? En tout cas, wana ye moko yebi. Mais bino nyonso botala ye malamu. Oyo aza Karine Mokonzi. Oyo bozelaki bomona mokolo kobima na image. Oyo azali Karine Mokonzi. Oyo yo bozalaki na ye abungaki mikolelekaki yeyo. Karine Mokonzi elongi ezali pale. Misu ezolakisa. Suki ezolakisa. Yendeko mwasi amelaka ne alcool te. Yendeko mwasi abendaka na ye sigarete ya bokoko te. Mais sikoyo ndenge nini aza pale boy. Ndenge nini misu eza boy. Modela suki oyo ndenge nini. Suki oyo afilora azoteka to ndenge nini. Po biso toyebike. Karine Mokonzi banda zaki na Belgique. Soka bimi tozomona ye na mutu. Bakabelo on dirait ebota maka na mutu na ye. Bakabelo ya Olga Kabelo en tout cas on dirait babota ma bapasa. Bakabelo na mutu on dirait abotama na bakabelo. Mais siko kabelo oyo Karine Mokonzi atie na mutu eza nini. Bon, eza suki nazoye bango. Mais Karine Mokonzi abimi ndenge nini. Elongi na ye ekomi ndenge nini. Karine Mokonzi oyo bozako mona na resi yeyo. Karine Mokonzi oyo bozako mona na mama Charlotte yeyo. Karine Mokonzi oyo bozako mona na Olga Kabelo yeyo. Karine Mokonzi oyo bomonaki na ndaku na ye na bakita sika na ba Anse Luzolo ba Mike la Duchesse yeyo. Karine Mokonzi oyo azaki na château kobinela biso air nyonso yeyo. Karine Mokonzi oyo nga nazomona liboso na nga misu na ye ezolakisa. Elongi na ye ezolakisa. Aza pale.
Karine Mokonzi et les garçons. Mais ba garçon, oui, bazaka ndenge bazalaki. En plus, ba garçon oyo bazali awa, bisika Karine Mokonzi azali, bazali penza ba garçon oyo bayaka kaka, soki Karine Mokonzi pe azali. Ou bien, bango kaka bamonanaka na image ya Karine Mokonzi. Elingi koloba boy, soko moni tigre noir, na kati ya ndaku, omoni Karine Mokonzi, bazosala live na château, fo mona nde ba garçon oyo. Sikoyo, soko moni tigre noir, ye moko, sans Karine Mokonzi, okomona nde ba garçon wana mususu. Oyo batondisa lingala, balela kolia 40 boules ya fufu. Mais ba garçon oyo, bozomona, bazali baliaka fufu, baliaka mafe, baliaka poulet ya sa, baliaka ravioli, baliaka moulifrit, baliaka garbanzo, baliaka lentera. Yoka bakombo, bongo filete, na chulete. Bongo tokeni na bakalia ko tomate. Yango wana ba garçon, ya Karine Mokonzi et les garçons. Mais problème ezate pona lelo ya mokolo ya Karine Mokonzi et les garçons. Eloko ezali awa elongi o ya Karine Mokonzi. Ezolobela bino eloko te. Bon, bino susi na bino, susi ya batu nyonso na yanga, tozaki na posa tomona Karine Mokonzi en personne. Karine Mokonzi amekaki kobima, asinapi asalaki snipe. Karine Mokonzi aza mutu amesana ba snipe te. Mais tango asalaki snipe, epesaki signe moko ya mabe, bopo nanga papa robo, na yebaki Karine Mokonzi azobomba elongi na ye. Karine Mokonzi azobomba misu na ye. Karine Mokonzi alingi tomona aspect physique na ete. Mais siko Karine Mokonzi lokola la mukaka na ba video nanga na ya bino pe, na bandaka na oyanga tigre noir ndenge moko. Même aso meme bende achaka Bluetooth moko na litoi po yoka ngai. Tango ba yoka ki video ona salaki soki réellement bazali penza mwasi na mobali ya solo to bakosa kabiso. Place wana nde etindi Karine fo abima mbangu. Abima ekomi urgent. Po ba yebaki tango bakolamuka na tongo na kozala na video mususu. Surtout lokola nga na zalaka. Même moral te na Karine Mokonzi. Même moral te na tigre noir. Alors bato kutu balobelaka Karine Mokonzi, même moral ezalaka te. Bino moko bomoni ndenge totongaki ngana liboma Mokonzi, totongaki bato wana nyonso na ndenga kosakana te. Parce que toza même moral te. Et puis tant totongi na bimisi yango. Mais awa toko lobelango te. Elongi oyo Karine Mokonzi azanango ya nani? Bon, eza ye Karine Mokonzi, bolimbisanga. Mais pourquoi aza pâle? Pourquoi azana miss oyo? Pourquoi alati kabelo ya Olga Kabelo te? Lipasa na ye. Olga Kabelo aza muta ba conteneur ya Kabelo. Olga Kabelo asombaka jamais Kabelo ya $50,000. Alors sikoyo ye azo manke Kabelo ndengeni. Bon, nazo comprendre. Voilà tape lokoyo suki ya kitoko beza mabete ye kaka nde mutabimi pal. Po afilora tango azola tango abimi pal te, abimi afilora la taille guidare. Mais siko Karine Mokonzi mwasi atonda beauté. Azane toujours na beauté. Po Karine Mokonzi na ndimi teke beauté negosila. Mais aza pâle. Pâle, palide, palido, palididi, palidisme te mais pâle. Na solo ba pete ke ali pâle ou bien sekam o ya vidéo. Ba série ba vidéo ya cassette non. Na solo ba penza aza pâle. Bozo mona ngo bino moko Karine et les garçons. Bon, ngana soki siao. Po na zoza suna maloba te. Ciao. Bonjour, bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso ozosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no kwa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment, félicitations.
tala banda Belgique tia wa Australie osunginga vraiment tokos pona zana suki mbena meki moya na mekate suki zana mutu suna fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland de Townsville ndeko mwasi nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga. Yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango maman Olga. Vraiment félicitations Ululu mama ngayo okanisi ngatala nde makambo yaki yango bitekuteku tala tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you, good job, God bless you, I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.